comment se fait bino boye bokangi batu botindi bango maman prison bongo sans bopesa mandat d'arrêt to convocation moko problème ezaki nini eza na mwana ya DJ moko ya mboka oyo DJ Rissel nde mwana wana akomaki kofanda na baninga na ye place oyo bafandaka nde tangu ya kekuna directement famille na ye ekomaki kosala nini kolukisa ye nde bandaki kolukisa ye tango balukisa ye ba remarqué que mwana na bango aza kuna na flat hotel place oto bafutelaka subitement il fallait boya bokanga concerné ya problème mais bino boyokanga na bana ya batu le jour bayokanga ba maman na bango ba se présenter ba futi ba amende oyo l'état sengi ya $100 mais ba boyi ko ndima mbongo ba zwi mbongo wana ba boyi ko libérer bana batu nde lelo batindi bana batu na prison mbongo oyo bango ba sengi eza au moins $100. Calculez $100 et pas 19 filles. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois-ci. Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Bonjour Ndego. Bonjour papa journaliste. C'est présenté dans votre boîte dans la Congo Température. Oui, ngai kombo na ngai Olivier Madinga. Olivier Madimba, tu as mis na Congo Température. Oui, problème na elibino ezali ya séquestration arbitraire oyo bakangi bandeko basi na biso awa na commune ya Bandal. Ba séquestrer bango ndenge. Bon, ba fandaka na bafutelaka na flat moko ezali na avenue ya Dibamboma nde kuna nde tomonaki bayaki leta yaki ko kanga bango problème moko ezalaki ya malongo ezalaki te si bitimaka boye tomoni ba la police e na tongo bakangi bango bakangi bazui bango bakena bango na parquet et directement na parquet eza na garçon moko aza kuna tebite soka aza nani nde ye mutu a signé document na bango bakende prison donc bake au moins 19 000 donc 19 filles et un garçon comme BD azanani bon azoye bana tepe soki azanani to pa azanani donc ce pas un magistrat donc yé pas azali soki pe magistrat soki pe nani donc ngape nazo ye baté nde ye muto azali na disposition ya makambo wana ye mutakangi bango nyonso to ke no malembi ba boni à Congo Température diaspora mobimba ba Holanda yo expliquer on un peu bien baye bakangi bango basali loko te karaboye l'état hier à côté d'un hôtel bando foutu un hôtel bakangi bango faut expliquer non bango éclaircir non bien makambo ningi za kipo mutu to Holanda biso comprendre. Oui, et alors les bosso d'abord faut respecter maloba oyo mokonzi mboka lobaki nini alobaki état de droit. Comment se fait-il bino boye bokangi batu botindi bango maman prison bongo sans bopesa mandat d'arrêt to convocation moko problème ezaki nini eza na mwana ya DJ moko ya mboka oyo DJ Rissel nde mwana wana akomaki kofanda na baninga na ye place oyo bafandaka nde tangu ya kekuna directement famille na ye ekomaki kosala nini kolukisa ye nde bandaki kolukisa ye tango balukisa ye ba remarqué que mwana na bango aza kuna na flat hotel place oto bafutelaka subitement il fallait boya bokanga concerné ya problème mais bino boyokanga na bana ya batu le jour bayokanga ba maman na bango ba se présenter ba futi ba amende oyo l'état sengi ya $100 mais ba boyi ko ndima mbongo bazui mbongo wana ba boyi ko libérer bana batu nde lelo batindi bana batu na prison
mbongo oyo bango basengi eza au moins $100. Calculez $100 et pas à 19 filles. Et puis si vous déjà $1900. BD oyo azwi mbongo wana $1900 wana. Papa Vital Kamerhe. Papa Etienne Tshisekedi. Papa Lobaki. Comment on a point wana? Toki non bien BD wana azwi mbongo. Oui, BD wana azwi mbongo mais a signé ekendeli ya bana wana bana bakende prison. Bana na basi baki wana baza ba mineur. Bamsusu bazana baza ba étudiant. Bamsusu bazana ba étudiante bazo présenter aneo tangu bino bokangi bango. Tandis que président Lobaki nini? Président Lobaki mutu nyonso oya kata classe atanga. Pourquoi? Parce que président Azalina a venu azo bombe la biso. BD azwi mbongo a signé mukanda bana batu bakende prison. Mbongo batu oyo azwaki wana tina nango eza nini? Il faut BD wana za sope masi. Sa soki pe nani balandela ye baluka bayeba aza nani pe azosala nini pe pourquoi mbongo wana azwi yango posa nango nini pe mbongo wana atiango wapi? Papa journaliste soki to bito le kaboye eza po botalela biso vraiment makambo oyo. Tozana esengote toboyi te bakanga bana mais infraction na bango ezali nini bakangi bana lokwa ba Davina Lokondo e ba Davina Lokondo Kabeya Dinamande ba Fortina ba Basilia ba Fortina Basilia bakangi ba Magali ba Linda Alice Mbongo bakangi bana ebele ya bana basi biso tofandaka na katikati ya venue oyo ezalaki mbutu ye DJ Rissel soki DJ Rissel wana aza nani yango yakangisa bana batu na mboka aza nani ngai o nazoloba oyo ngai bakangi leki na ngai o nazoloba Dinamande aza leki na ngai Fortina Basilia aza leki na ngai Cynthia Ndala baza ba leki na nga tozaka na bango ndako moko bango pe bayeki ko rendre batu visite jour ango mais sikoyo bakanga bango bakangi bango na infraction nini botale la biso makambo papa journaliste bolexela biso makambo oyo pourquoi bakoki kokanga bana batu kaka boye bakanga bana batu pona nini bakanga bango pona nini so totali bien DJ Rissel otangi kombo ye wana nde bazaki na problème na Fiston Saïssa et commettre na ba niveau ya cas ya viol. Oui, kaka ye DJ Rissel wana oyo alukelaka patron Saïssa makambu ndepe ye wana lelo oyo aye lisusu na dossier mususu ya kolukela bana ya batu makambu. Pourquoi DJ Rissel ye DJ Rissel ngana zo mituna yango DJ Rissel yango ye aza nani na mboka oyo aza nani l'état talela biso makambu oyo papa l'état talela biso makambu oyo DJ Rissel aza nani baluka ba interpeller ye azanani po liboso bandaka na sai akangisi sai na ba dossier na ya lukuta na dossier na ya kimoyibi azokosa ke DJ patron sai a violaki lelo oswaye na bana batu pona nini kaka mutu moko asala makambu moko boya ebele en plus il était na mboka na biso azotala e cette fois-ci on doit mettre fin na makambu oyo ba meka un peu ko interpeller ye batuna ye dossier wana ezali nini en plus balandela BD oyo atindi bana wana na prison balandela bango biso baleki na biso pe bazali wana ba mama na biso bapesi ba $100 na bango po babimisa bango mais baboyi ko bimisa bango ozomona pourquoi eza boy bakomi ko senga ke non te o bapesa susu babakisa susu bambongo nde baeto bamsu babimisi ba $340 mais babimite bakei kaka prison ezosala bien te ezosala pasi. Vraiment ça dérange tellement nde omoninga na lobina leka awa nde na lobela makambo oyo botalela nga yango. L'état congolais en tout cas tout ça l'état de droit to ebate o to komi wapi eloba ndeko Eliezer to komi wapi bana ya batu boye bokangi bango na hotel tant bokangi bango bosambisi bango te en plus bomemi bango na parquet basambi te mbala mo bomemi bango na prison makala ne tolo baboye diaspora mobimba ba chère internaute ba boni na biso Congo température bana wana baza 19 filles baza na parquet baza na prison makala basambite eloko te ba mbona mo ba pesaki ba $100 mais susu kutu zoka ba mama na bango bazoloba ba misi ba $340 na bango bakanga ba ono journée bakanga bango mardi lelo toza dimanche donc déjà ba jou mikolo leke belé
tant bakangi bangwana baza bana basi fo basokola soin na bango nzoto bazozwa te bazolia te ozomona ebele ya bana basi bongo depuis bakanga bango mardi ne bake prison lobby mokolo ya samedi vraiment ba lukela biso solution s'il te plaît l'état lukela biso solution olobaki état des droits papa Tshisekedi notre président papa lukela biso solution talela biso makambo oyo talela biso makambo oyo talela biso makambo oyo s'il te plaît papa pesa biso solution vraiment na makambo oyo eza pasi pe mo koyoka makambo boye bana basi ba fille ya bato bokangi bango bosambisi bango te mbalama botini bango na prison makala 19 filles donc bilongi oyo bozomona na ba image eza ba bilongi ya ba filles oyo bakangi baza au nombre de 19 filles na ebité banda bakanga bango ba démarche bozosala te oui tozosala ba démarche chaque jour tozo landela chaque jour tozana balabala tozo marcher pour na bana wana mais bazo senga kaka mbongo bana bake prison déjà mais bazo senga kaka mbongo bazo senga mbongo lobi ndeti biso pour na 3 personnes wana baleki o misa tutotangi bakombo tokende ko bakisa au moins $165 pour na batika bango mais batika ki bango te nde tozo landela pe kaka donc zolandela c'est bochi ba avocat bo associé ba avocat na makambo ngo tonde ni kolandela za problème te est-ce que bo associé ki ba avocat to bozolandela ka na force na bino moko ba mbongo bozo pesa ba wali ya bino faut bo associé avocat ne akolandela makambo bino bozolandela makambo kaka bino moko tonde ni oui mutu akolandela biso yango azate BD alobi ye azali chef mutu apesaka ye ordre azate ami pesaka ordre ye moko ami pesa ordre ye moko muto pesa mutu oyo yako contredire ye azate na makambo nyonso wana donc balobi ye azali numéro 1 ya Ogefrem donc c'est qu'il y a sécurité Ogefrem mutu akolandela ye azate mutu aza au-dessus na ye azate pe muto ya rotuna ya makambo wana te nde omoni biso toleki awa po tosenga lisungi na bino bana poto nyonso bozolanda biso botalela biso makambo oyo bana poto bolobela yango kuna bino so bolobi bato bayokaka pe awa bolobela biso vraiment makambo oyo bosala ba marche nde bozosala ba marche makambo susu botala il y a 19 filles oyo bakangi ba mineur bakangi bango bana bazana se ya âge ya 17 ans opération oyo tomona ki général Kasongo abandaki mais balobaki bokangi bana bato bozongisi bango bandako mais bango bakangi bana bato bamemi bango na prison botela biso makambo oyo mama mukolo chaîne lekisa émission oyo pe partage yango lekisela biso makambo oyo bakangi baleki na biso ba Tracy ba Masipa bolandela makambo oyo bakangi baleki na biso botele mabasi ya poto ba mama ya poto ba mama to sengi na bino bolandela biso makambo oyo biso pena tozokoka lisusu te tolo bandenge nini bakangeli biso vraiment baleki ebele bakangeli biso vraiment baleki ebele s'il te plaît mbongo non ezate ebela makambo oyo kutina bapiaka na bapasi oyo mais baye bakangi lisusu 100 jours yango papa président olobaki ezaki nde ya makambo ya boye balibere bana tolingi libération ya bana wana BD ati kosakana na batu BD ati kosakana na batu BD atika kosakana na batu tolingi subuso basute ye BD ngwaza na kombo mususu te kaka BD. Bon, normalement, babengaka ye soki BD soki général nani ngwana sope kombo nini wana e beni soki nani ngwana bon toyebi kaka biso toyeka nde babenga ye BD donc nde bazo benga ye eza pasi pe mako kalika mo en tout cas selinga pasi na biki na ba mama o bazalaka na poto na bandeko bazala na poto en tout cas likamo o selinga pasi tant na yoki yango na bina assister famille donc neto za tozana kingabo tozana famille ya Fortina tozana famille ya Magali ya Mande do bakangi 19 filles na 19 filles bakangi wana basambisi bango te bakangi bango lelo bakina mona parquet malamo lo baké prison makala tolo bana wana baza 19 filles bana prison makala en tout cas état des droits au facha lo baki état des droits au mokonzamboka lo baki tozo mona ngote comment bana baza ba mineur bo sambisi bango te bo kangi bango malamo directement bo comme ça monti na niveau ya prison makala na ebite moni no koloba na mokonzamboka baolanda siko na diaspora baolanda yo babone ya Congo température bazolanda yo ka o toto ko mona ngwana Gladys
En tout cas, tant on va checker yango appui, ba diaspora checker yango appui. Tout le monde qui esika makambo komaki mais oyo ezasko ya Congo RDC. Makambo oyo epesinga pasi. Yo lobali loba moko bat ba Holanda yo ba maintenir. Na bato nyonso bazali kolanda biso, tozana besoin ya lisungi émission oyo ezala vraiment partagée jusqu'à ce que ekoma na mato ya bakonzi. Droit portant sur l'enfant. Moi na azana droit ya éducation, moi na azana droit ya kotanga, moi na azana droit makambo ebele. Bokanga bana c'est pas un problème. Mettons bokangi bana, bo ramener bango et pa ba parents na bango et non que bo tinda bango na makala. Ozomona et non que bo tinda bango na makala injustement bongo. Ozomona et non que bo tinda bango injustement bongo. Vraiment on condamne avec force cet acte. Bana ya poto botelema bolandela makambo oyo biso awa peut tozola na makambo oyo toyebi ke émission oyo kozala partager vraiment par maximum et kende etambole comme tina mato ya bakonzi balandela biso makambo oyo eza na bana moko ya basi na nombre 19 bakenaki parquet balandela bango vraiment merci beaucoup. Merci Ndeko. Bonjour Ndeko Mosi. Bonjour papa Langai. Tomonio awa yebisa biso oleki na Congo température expliquer na bana Congo température qu'est-ce qui se passe? Bakangi baleki na bino toyoki awa frère moi mobala lui bakangi baleki na bino basambisi bango te directement bamami bango na parquet bake prison baza ba mineur bamsu bazana baza étudiante bamsu bazana baza élève na ebité expliquer nous ba comprendre dossier ngo zaki ndeni nazo comprendre jusque là so makamo komi wapi bakanga bango depuis mardi normalement il fallait ba samba non mais jusque là non ba samedi directement samedi to se retrouver que bazan en prison makala ba ke au moins plus de 19 surtout Cynthia azan la carte à prison mais to landeli dossier na to futi ba droit na biso nyonso mais santé ba to peut-être ceux qui m'a mozo comme à niveau ni justice amboko ezo sala to ezo sala te est-ce que bo so qui ba avocat po to yebi makambo wana ming batalandela ngo ba avocat bozo landela ngo ka bino moko to bo so ba avocat ba magistrat baza ba avocat baza est-ce que bo so qui peut ba avocat. Bon, jusqu'à te contacter dans l'avocat moroté. Parce que normalement, des alaka, la loi mineur à côté de la prison, mineur va procéder rebelle. Il faut que ça m'a trippé avant que nous causons la carte à Makala. Bino au sambisi mutute. Tous avocats par rapport à Nini. Et bon, on a tout botam dans mutu de façon que toyo kaboyo kae. Si ça est aussi un avocat, c'est vraiment bien un avocat na biso baïa pour pas défendre cause na ye. Mais jusque là il y a bikaza innocent pour bon et là ils sont enlevés au salicat na bango quand on le besoin enlèvement il faut que expliquer bien ils enlèvement ba sécurité bango donc quand oyo ils a comme on a Gladys n'habite Hollanda qui si j'ai mon tour le gars mambo Gladys oui nalanda qui si j'ai à Gladys mais jusque là peine habiter sur conclusion comme na niveau ni dossier ango pour moi que justice en moko ngo zo sala na ngote. Il y a na mon compte na biso asika monsieur Fati amekano ko relever justice na biso ba mekano comme ça na pompe so linga ezala pour ba ko différencier makambo ngo ya teke ba oyo baza te ba que sera président so raïs la qui que tolérance zéro mais toi ka mina ba pauvre na ba richité ce que l'autre komi wapi na makambo ngo to komi wapi ka ne utolo ba tout ça état des droits mon konzambo ko ba état des droits tout zo mona ngo pe na moi mike ya état des droits. Lancer message na bakonza mboka ba otala yo position na yemo mokonza mboka rolanda vidéo oyo na diaspora na bato bali bana mboka lancer message moko oyo bandeko bala ba rolanda biso na Kinshasa na ba pays d'Europe ba continent d'Amérique to bika ke justice mboka esala pour que to landa no dossier ya bana biso o bazana kati ya prison to landa la dossier na po maramwe sala ma bien to comprendre te to koloba neti nini to senga ba soutien na bino bo soutenir biso poto o babi eza double injustice to justice pas soutenir bino na nini il faut expliquer bango likambo oyo ba mema yango comme na niveau nenge e comme ya mamba Gladys ba tia ba pouy ba tia ba pouyer ba soutenir il faut expliquer bien ba soutenir bino na ndeni to linga ba soutenir biso sur tous les plans pour permettre biso to réaliser maramoto za nango posa to lingi liberté na bango bazali banda et ana be étudiant bazawana il faut pas ça examen ba mise il faut pas ça examen barça rola qui déjà siko bamba frère na bango académique ke ka inaperçu boy bobi conjoncture mboka nezo tambola na ba frère on peut comme likolo to sukela ngo wapi. Merci beaucoup.
Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et na mo pepe asika.